Voilà. Jeudi 25 avril 2024, mesdames et messieurs, une fois de plus, merci na confiance, na fidélité. Bozopé Sana Communication plus première chaîne numérique et professionnelle en République démocratique du Congo, la télévision du chef. Makani Sabayi Mboka. Amis téléspectateurs, Moïse Mbouissoka Fani na Simananga Bayi politique pour comprendre que Nazali n'a invité Moko autour ya Makani Sialelo pour que tu analyses l'actualité d'une manière générale. Bande Konangai. Botika ba télécommande. Moto aiko déranger yo yebisa que to komi déjà 11h ngonga Makani Sabayi. Tikangana yo kabiloko, tikangana yo ka ba dénonciation, tikangana yo ka ba révélation nan de Moïse Mbouya mito le spectateur. Lelo to sola moi moke parce que naib sarabino que moto moko te azalaka irremplaçable na plateau Makani Sabayi Mboka. Très bien. Bon mona kina ba fiche na biso sengela ki tozala nae. Lui c'est qui c'est honorable Keala Katasi Kennedy. Angaraza na biso mokolo mwa lelo azali PCA ya Fikine. Tunga ito solo moi moke masolo nyonso za koloba mpona Fikine masolo itali candidature na ye. Malheureusement vous avez komona maramunyo c'est salama qui affiche wana. Monsieur Kennedy Katasi azaki na nzela koya na Makani Sabayi Mboka abosana ki peke lelo za conseil na bango ya administration yenda ali PCA. Ya Fikine sengeli ya conduire réunion wana a présenter ba esquisse na ye. Yango wana mokanda pe ezali. Bondi mokanda pe ezali ya lettre na bango ya conseil. Il y a l'administration où il est à présider. Très bien. Bon, les allés signer. Ils ont eu une date le 25. N'ébissé Makani Sabayi Mboka ils ont mandat d'amener. Raison pour laquelle, amis le spectateur, il y a l'habitué à Makani Sabayi Mboka. Tant que total, tu l'obis, mais c'est Moïse Mbouépé. Ako betana maramouye moko mazaki musika na bisoté to meki obenga na nzela ya téléphone. Le président y a club de jeunes Tshisekedi à répondre favorablement. Bouyebe na ba casquette ebele mais lelo toro yamba na casquette wana. Azali na biso. Toko solana ni ami to le spectateur. Toko sola bongo na masolo etali mobange na marche azako organiser mokolo mwa lobby vendredi. Marche ezali kolobela nini ezali marche moko pacifique. Marche wana ezali ko senga respect kaka ya article 198 ya constitution na biso. Boko ka tout à l'heure. Marche wana ko sali mabongo na ba itinéraire misato. La Cour constitutionnelle, Palais de la Nation, le Conseil d'État. Boko mona marche wana ko initiateur nango azali invité na biso. Toko solama solo etali province na biso ya Lualaba. Boyebi que élection ba gouverneur et sénateur ezali confirmé pour le 29 donc mokolo ya lundi. Pour ngambu ya Lualaba jusqu'à la preuve du contraire, on dirait que ezali ka mama Fifi Masuka Saini. Côté au article 198 ezali koloba. Toye bate kozala ndenge nini côté wana. Toko solama solo etali primaire. Oh ndeko Vital Kamera betaki toro na bandeko babale basusu. Très bien, toro et la kisi a gagné kibango. Sengeli te batu ba bana ko sala boye zali ba terme obino moko pe boyebi. Toro solama solo Italie descente à mokonzi moko zaki surprise. Na moni la vidéo c'était pour une première fois ndeko ngobila pa ki maramba. Na mona ki na ba vidéo ami téléspectateurs. Et puis équipe de communication plus ezala ki wana bomona ki retransmission en direct au sala ki pona bino. Tokosola yango lolenge kani population à s'exprimer qui a mis le spectateur. Tokosola ma matali ba ministre sengeli bazonga te pardon. Lobi maloba na peuple aboyokaki. Peuple comment à s'exprimer qui pona likambo Italie Vital Kamera. Lelo pa tokosola ba ministre bazonga te. Pardon. Ba congolais ba lobi to akika otika bango te ndeko Moïse Mbouyi. Tokosola masolo Italie ville province à Kinshasa. Nyonso tozomona biloko nyonso président de la République a monaki lobby. Ba embouteillage. Est-ce que ba candidat au tozomona ba koya ko 6 sango na 5 ans. Très bien. Quelques informations rapidement mes téléspectateurs avant de présenter bino invité à Ekota la Bisson na Makani Sabayi Mboka. Et sengeli bo retenir que Zaki Mokolo mwa lobby de président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Yemoko akendaki ko lancer ezali pose ya première pierre pour na construction, réhabilitation et référence, hôpital et référence na biso ya Kitambo. O ezali ko sale mabongo na ba ancien appellation ya kala bakuluna. Bana o bazaki traité na régime ya kala. Lokwa ba bomi. Mesika ba koma ba bâtisseur bomoni bango. Et loko na simbi ya motu ya mingi ke bana wana pe ba ko sa ba déclaration, discours, loyauté na bango na le côté ali français. Mais mbela na ngai ezali bongo na Mokambi initiateur ya service national. Le général Kassongo Kabwik. Na komi ko constater on dirait que vous ne risquez si la té. Pourquoi je dis ça? Parce que belé ya bilenge ba okoma basala kuluna nanko
bayaka epai na yo po kende po ndenge bakomi kofuta kuna et puis ndenge bakomi kotonga soki ekozala pe malamu mingi misusu bazali ko manifester volonté na bango bakende kozala moya bien ndeko Gentiningo Bilamba kazalaki na mokonzi ya mboka en image bokomona comment est-ce que le chef de l'État a sepelaki a palpé du doigt yemoko après hôpital de référence à Kitambo Talana et Constant Ngouma ainsi de suite. Beaucoup mon angwa ami téléspectateurs. Autour de cette émission, beaucoup landa pe bande konanga inego Nicolas Kazadi. Ba dossier nyonso boyo kiao. Akwa kizes ko ndeko Gentiningo Bilambaka. Yende moto achaki ye pression. Po yenda epsaki ndeko ngobila biloko na wana ba lumière ba lampade eleki cher mingi. Ndeko ngobila bité ezali biloko moko te Moïse Mbuité Nicolas Kazadi. Beaucoup kabino moko nda kolobela. Très bien. Pesanga elongi na ye pesanga photo na ye Didier Kamere bokanga maloba Moïse Mbuyaza koloba na 5 ans oyo le président de la République azali nango Vital Kamere nda ali ko sala promotion ya mwana na po mona bisika no so akokene bo retenir que Didier Kamere akozala na ba responsabilité munene na kati ya mboka oyo na 5 ans oyo kaka ototikali nango na mandat Félix Tshisekedi ezali prophétie ya mabete ma ya malamu ngana présenter binoka parce que papa ali ko préparer déjà mwana nae ndenge kondo Etienne Tshisekedi wa munu ba préparera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Augustin Kabuya ezali sur ya kobomba te numéro 166 candidat sénateur ville ya Kinshasa et na profiter na occasion na moni bandeko ya CPA ba communicateur privé ya Robaz Mukuna bangwana balobi ete autorité morale na bangwa dali sima ya candidature ya mwana mboka Augustin Kabuya comme sénateur ya ville province ya Kinshasa. Longonia mingi na monsieur le coordonnateur ya CPA mwana mboka Adomosha Mosala Kitoko bovo na bino ba communicateur privé d'arobase Mukuna. Batebele balobi mboso code azalaki te na activité à lobby devant mokonzi ya mboka. Mais caméra et communication plus ezwaki. Pesanga image mboso code azalaki nae. Très bien. Bien charisme. Le président sortant de l'Assemblée nationale, Yewana en image, Boulobia Zalakite, Yewana en image, bien charisme, nae, à confirmer, toi, alors que ça, l'année charisme. Voilà. Après primaire, on est allé après primaire, activité Salamagilobi. ANB, ils allaient prendre candidate Nabango, sénatrice, ville à Kinshasa. Madame Deborah, je pense que Borolandae n'a interview à Azakipe, invité à Moko et à confrère en Abisso. Monsieur Jefté, Madame Deborah, elle a dit candidate ville à Kinshasa, na compte ya ANB. Voilà. Beaucoup comme Kanisinae na interview ezali parmi ba émission en communication plus télévision Boroka vision et pourquoi Lingaza la sénatrice ya ville à Kinshasa. Gérard Jekoko Mulumba numéro 170 ezali ko bomba pété candidat sénateur ville province ya Kinshasa. Parti politique écolo ezali ko féliciter pe ko soutenir moto alongi primaire mwana mboka Vital Kamere. Parti wane kamamina Monsieur Chris Mukendi et Zali Bongo signature ya secrétaire général à parti wana Maître Jacob. Ba escro ebele tolobaka wa mi téléspectateur bonimela rabisote. Ba ali sima tata mokonzi. Ba ali sima maman Denise Nyakero Tshisekedi. Félicitations na ba service. Parce que ba tche bango maboko wa mi téléspectateur. Bande ya ba escro oburumona awa ba kendaka na sima ba escro kaka batu na kombo ya fondation ya maman Denise Nyakero Tshisekedi. Bokoyoka bango ba kobeta na ba révélation tala bangwana ba emblème na bango nyonso balata aka mokonzi ya mboka mama des boko mona bangwana ba escroc baza ko déranger bato ya li bande moko ba déranger ba kongomani belé o zali na école na yo zali na machine de kwana zo ba bokoyoka bango tout à l'heure soki to ngito pesa au financement biso nde ba proche à maman biso merci na ba service etie maboko na bango ndeko Zakari baba baswe akondi masoko mokete maramunyo so bozonga kolatisa na ndeko Nicolas Kazali. Parce que la vidéo beaucoup mona wa Nicolas Kazadi ali moto a géré ba millions et ba milliards de la République. Ah oui. Na moindre de choses c'est Toriko Bossa na makamunyo so na tous les canaux plateau à télévision pour dire ba makampo na Nicolas Kazadi. Ça c'est Zakari Bababas. Tango ba tuebele baza ko kanisa que ville province à Kinshasa zaka na Daniel Bumba. Boy bake ba dabombo lepe bazali. Na 8 ans e Kolanda tata oyo na ebisi bino pona ville à Kinshasa e komi sikoyo. Et même pour na député provincial à ville à Kinshasa. Ndeko pa na programme na ya kafu kafu. Oyo soki ba obi ba présenter on na député provincial à Kinshasa et commis à boire et à manger.
primaire na kati Assemblée nationale avant aussi dit ça. Bazo signaler biso que batebele botambisaki yombo soko d'azali sportif. Botete ngai na ba caméra caché na ngai pesa nga vidéo wana. Tango batangi ke primaire monsieur Vital Kamere ye wana mbo soko de animage. A telemi pa pesa ki ndeko Kamere mbote ndenge ndeko Modeste Bahati a pesaki. Voilà. Tolinga kate na yebisa bino na maloba na peuple to na makanisa ba imboka eloko esalamité to ko yebisa bino esalamaki ba pesa na kimbote. Amis téléspectateurs. Ba jeune entrepreneur ya Goma basalaki sitting pona ko telemela fake. Bomoni to lakisaki bino na Katanga siko ekomi na Goma bango wana. Puis ba ko sala mémorandum na bango ko lancer yango mbango et pas un gouverneur militaire ko s'adresser pas à Mokonzi Mboka. Nous allons finir amis téléspectateurs. Secrétaire général à ACP. Ligue des jeunes et ACP balongoli confiance na bango et pas ya ndeko Charles Mbutambutu. Moïse Mbouité bango na en image. Et quand Gamina Ndeko Junior Nembalemba, wazaki ancien député provincial, Yewana Bokoka Bango Makamuni Bazako Bapona Ndeko Charles Mbutambutu, Bokolanda Yango tout à l'heure, amis téléspectateurs. Ils allaient quelques informations. Yamakani Siabaimbo Katubumbela Gibino. Alors, Tozali na plaisir à Royambela Bino, le président national, il y a club de jeunes Tshisekedistes, Mwanamboka Junior, Mwanabute, Mbote Nayo. Mbote Ndeko journaliste. En forme? Oui, tout ça en forme. Moi, ma frustration est allée parce que lobby na plateau nanga on a talisaki na ba congolais ndenge aux alliés désormais suspendu officiellement na parti politique na yo CDA parce que au respecta quitté ba ligne de conduite à kosala ba sortie médiatique ou ba benga ba sortie médiatique ratée. Ils ont une bénédiction à autorité morale à président national y a parti na oté junior Mwana Bouté oyo aux alliés la personne ou ali suspendu officiellement. Donc on dit qu'on signer les sous-soutés mais matali ba document y a parti politiquement en ACPA. Premièrement, le parti CDA est bien organisé. CDA, pardon, ouais. CDA. Congolais debout pour la démocratie et l'autodétermination. Très bien. Ils allaient bien organisés. Bien sûr, il y a le règlement d'ordre intérieur. Et lobby avant que cadre Moko Akamata ba engagement pour la déclaration, il doit se référer à l'autorité morale qui est Louis Kamwenyi Tobo. Très bien. Avant nakota na muzindo il faut na talisa losambo ezokende direct na bana nyonso ya Lualaba. Losambo. Notre Père Etienne Tshisekedi qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié dans la constitution et le respect de la loi. Que ta volonté de faire respecter l'article 198 de la Constitution. Donnez-nous notre droit constitutionnel. Pardonnez les clans Masuka qui veut humilier le chef de l'État en violant l'article 198. Ne laisse pas le million du Lualaba tente les autorités de Kinshasa pour protéger la violation de la Constitution. Mais délivre la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État de dire les droits et de protéger la Constitution prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au nom de notre héros national Etienne Tshisekedi, Wamulumba, et du Père et de l'esprit de la résistance. Amen. Maintenant, tozongi siko na masolo. On est allé Losambo. Losambo. C'est bon, on a la Timouzapi. C'est-à-dire bitumba échanger degré, il y a dimension. Il faut qu'on a deux dimensions. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire quoi? Bato bazako linga ko tingamana province ya Lualaba. Bakoti si ba marabout terrible. Pour la province ya Lualaba. Pour la province ya Lualaba, surtout ba élection na minito. Comme tozo kende ba élection dans 4 jours. Très bien. Il y a de marabouts, baouti Zambie, ba mosusu, baouti
Kabinda. Chez moi d'ailleurs, je suis 50% Katangé Lualabé, 50% du Kassai au niveau du Kabinda. Très bien. Bamosusu Bakei. Papa Etienne Tshisekedi wa Mulu Maloba, soki bitumbe komi makasi, kende kozwa Muzabia Pembe, Lata et Banda pe ba incantation pour la délivrance de la province. Là-bas. Très bien. Alors, Namonia a respecté ligne de conduite, il y a parti. CDA, Troko Tawanate, je fais ali ba règlement d'ordre intérieur. O yomoko yebaki ma oyebi pele pourquoi o sepela ko ça ba sortie médiatique wana yomoko yebi. Mais ndeko nangai to sima moi mokei kamwetali marche na ozol ka ko organiser na Kinshasa. Pourquoi ne pas organiser cette marche dans la province proprement dite Oyo non-respect selon yo il y a 198 il y a constitution mais aujourd'hui ça la marche wana demain à Kinshasa pour déranger les Kinois alors que Bakinois peut baza causer là makamuna bango ya ville à Kinshasa. Merci beaucoup ndeko Moïse na sepelaka makasi pour na ba question na yo. Merci. Marche on a za ko organiser na ville à Kinshasa. Ezali parce que c'est Kinshasa où aza ko protéger Masuka pour qu'il a violé la constitution. Kinshasa qui protège le gouverneur là-bas. Oui. Et dossier moko ezali na cour constitutionnelle. Il y a interprétation et article 198. Très bien. Banda ba kote saki dossier wana. Ndeko Kamuleta que je respecte beaucoup. Très bien. Nanu a proclamé audience té. Et comme kaka ba ko proclamer lelo. Et comme kaka lobby. Nini yango eza ko bloquer parce que le dossier a été déposé en bonne et due forme. Très bien. Na respect ya mibeko ya mboka. Eza mwana mboka gouverneur ya ba Congo. Congo central. Constitution, oui, constitution et pèse quelques conditions pour que au déposer candidature requête na yo. Il y a interprétation, il y a article songolo pakala. Ce n'est pas toujours 198. C'est le gouverneur. Un tiers, il y a assemblée nationale, la présidence de la République. Très bien. Oyo bazana droit. Le président des assemblées provinciaux. De bazana droit. Il y a déposer requête, il y a interprétation, il y a article. Nakati il y a constitution. Il y a lola banana déposaki. C'est-à-dire, article 1 ezali ko dépend seulement na loi la bâti. Très bien. Maintenant, article ezali ko frapper mutunyon so oyasi asali demanda. Très bien. Ezali kaka pona loi la bâti. Ezali kaka pona loi la bâti. Et ko lobela moto nyonso asi akambi. Voilà. Demanda. Très bien. Na peux sur exemple. Allez-y. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Constitution est pétié demanda. Ce qui a l'équisi, on a tombé dans violation de la constitution. Très bien. C'est-à-dire que l'institution est crédible. C'est la même façon avec le gouverneur. Le gouverneur et le vice-gouverneur. Très bien. Et ça l'a karaté pour le gouverneur? Non. Article 198, et ça permettre l'alternance dans des provinces. Yo moko ko tiko tinga makaka na province wana te. Très bien. O sali demanda na yo o le 15 là. Article on eza verrouillé de konangai Moïse. Très bien. Boni pona Masuka to komona silence radio na ba président ya présidium ya union sacrée. Silence radio. Je dis bien silence radio. Ba président nyonso ya union sacrée. Très bien. Bouche B. Nini ango zo salke ba lobela makambo wana te tandis que tata mako loba ke bazali bouche beto na plateau à télévision to mona ki peut même makambo assemblée nationale et zo ki m'attend et puis primaire eko salema wana de Vital Kamerhe. Est-ce que yebi ke Fifi Masuka a sali coup d'état na union sacrée oyebi ango coup d'état na ndenge nini akei abengi mona mboko Justin Kabuya que je respecte beaucoup na benga kaikutu professeur nangai na makambo politique. Très bien. Oh nazana ba député ba yeko mona yo. Wana Fifi Masuka benjo Justin Kabuya. Ba akei
Fifi Masuka lobi oyo ezali échantillon ba député na minute oyo ngai nde naza selon ndenge union sacrée bayokana kike oyo azana ba député ebele na niveau provincial nde akobimisa candidat. Voilà. Masuka Kadima a déficité 9 députés provinciaux. A déficité toi azali ba député baza élu na regroupement na yebi eloko naza koloba. Bayokana ki ba intérêt na bango na Kadima. Po basala ki ata campagne mokote soki ngana lobi soki Masuka na ba député basala ki campagne pona mokonzi ya mboka ke population lo la bes ba vota ki bango ndeko ba ya bala kiso ba image. Très bien. Soki bala kiso ba image yo moko ndimi bengi sanga lisusu ya koloba ke tala ba preuve yango. Voilà. Ndena lobi Kadima na lokoso na ye ateko déficit Fifi Masuka 9 députés. Lokoso ya cour d'appel ya Lualaba. Basala taba enquête te. Bango pe ba meki moi miliki et pas ya Masuka ba confirmer 9 députés oyo. Maintenant na union sacrée. Très bien. Balobi soki ozana ba député ebele koleka ba parti mosusu yondo ko kamata province wana. Masuka mbala moko akei akosi mwana mboko Justin Kabui. Que ngai lokola naza na 9 naza éligible na koleka comme candidat gouverneur. Na sima awa tozo sala ba émission mwana mboka atali Masuka simbisinga touche. Alors wana sikoyo Kabui asali lokola Pilate asokoli maboko na makambo wana. Très bien. Alobi justice sala musala na ye. Maintenant justice mbala moko tokei to sali manso gouverneur ya ba Congo. Je dis parmi le meilleur. Gouverneur sortant. Sortant. Ndeko Giban. Oui. Les meilleurs. Nalobi l'administration ya ba Congo efandi kitoko. Bambe bezanga kate. Ngai na ko soutenir ye. Atala lobi te. Balwana be baza bande konangai. Amende konabiso grâce bilolo akota parce que Congo central exali province oyo kisi. Grâce à ça, à travers wapi. Vous avez besoin d'appeler ça au portrait en déco grâce à travers wapi. Oui, à travers wapi. Tokokota na eloko wana ndangai. Tozonga na masolo. Tokei. A déposer requête pour que en tant qu'acteur politique aboyi mwa nungu bato basala bato ngisaka tata mokonze ekolo na lobete na suki sama kambuana. Ndeko kamuleta requête nanga yango interpréter biso article 198 ministère public. Le procureur que j'aime bien, le premier procureur de la cour constitutionnelle Mukolo Kokesha asali avinaye sikoyo boni et comme bako fixango lelo bako fixango lobby. Est-ce que miliki ya Lualaba et puis si selon la cour constitutionnelle ou pas? Dans lobby, est-ce que dans lobby tous les ressortissants Lualaba vivants de Kinshasa ensemble na bakinois parce que za makambo constitution tout comme ekokipe ko salema a na Kinshasa to kotika bino ne Congo bilaza candidat. Oui, nabi tout comme nde nako kita na déposer memo et na senga audience wana et salema que le président de la cour constitutionnelle en tant que pasteur. Très bien. Na qui koloba droit. Très bien. De descente. Au lobby boko tambola na cour constitutionnelle, au lobby pour na déposer mémorandum de pas à président Kamuleta. Voilà. Donc il n'a parlé de la nation, ni n'est pas Tata Mokonzi. Tata Mokonzi, c'est le commandant. Très bien. Les garants de la bonne fonctionnement. Très bien. Makabatuana. Ba gouverneur. Yende mutu a ordonnance, il y a investiture à ba gouverneur. Yé en tant que numéro 1 à Loba Nabiso que les erreurs du passé et qu'on les sous-souté. Très bien. C'est ainsi que na sali prière pour que Etienne Tshisekedi do Mulumba na milimo ya résistance. Très bien. Et meka ko interpeller tata mokonzi ekolo et ko interpeller mukolo ya lobby biso erto ko marché.
nde tokokiende toyebisa mokonzi ya mboka awa tuna nanu ba collaborateur na yo ya Union Sacrée article 198 oyo elingi koloba nini pourquoi Fifi Masuka ye aza intouchable tandis que lito biso to sala na moi je ne pense pas ba ina touchable bazali na pouvoir africain ngai na lobby soki ba binga maka tout puissant de Moïse ba prouver ngai en respectant l'article 198 c'est ainsi que Ezaïna ndeko junior mwana butu te opesa ba instruction na justice. Ezaïna justice ayebi lo c'est la constitution qui donne na justice nde ayebi lo lenge kana ko trancher situation ya 198. De Moïse. Très bien. C'est la constitution. Y compris le chef de l'État est censé de respecter la constitution. Très bien. Ngai nazana pouvoir moko te. Ya kopesa injonction na ba autorité. Très bien. Mais ngai nazana pouvoir il y a qu'on rappelle ba autorité constitution oyo na maloba bino boloka kibiso to kende siko na pragmatisme s'il vous plaît ndekombo soko dia na memoka un exemple ndeti ya primaire alinga kipe azonga na institution bien que Vital Kamerhe ba député ba pesi confiance en primaire batu batuni oyo balinga kitembo soko dia bozo reprocher mbo soko dia na nini batu ba pesi ba argument na bango wana na population wana ba député belé belonga pe na kuto yaki tokei na kamu ya Fifi Masuka toali na télévision hormis 198 o ezali mebe koli kondi nini personnellement ozali ko critiquer na gestion ya mamana parce que lui-même garant un bon fonctionnement après ça ba éloge na mama wana pour na province pour na gestion na babeta ki 12 babeta ki 12 qui veut dire bakosa ki mokonzi ya mboka même les services du chef de l'État ils n'ont pas eu le courage de dire la vérité au chef de l'État. Même les services. Je dis bien, même les services qui est censé de faire un bon rapport. Yo pesa ba vérité kasi. O ba kosa ki mokonzi. Ba vérité ezali. Kolwezi. Fifi Masuka a meki ko respecter tout moi ba point il y a ba projet à Mouyej au Atikaki. Tout moi ba point toi sali ko. Papa Kolwezi naza koyebisa yo ezali ya kokufa toyokende po ezana province moko te oyo ekotisaka misolo lokola Kolwezi. Très bien. Batrak ndeko Moïse ville lokola ville pour lola ba province. Très bien. Soki to telemina yo moni batrak ba minéraux oyo eza kokende na kimoyibi ils n'ont pas même tracé des millions okolela mai na misu oyo ko kiko profiter na intérêt ya balwa labe mais ba antinamo na kazani na ba service na ba anti fraude non tika anti fraude oyo bazoso ba pesi bango kaka liboke ya mpoka esili na ba entreprise wana bazui dossier nyonso ekoti na tiroir il n'y a pas de sérieux là-bas ozwinzela ya dilolo. Très bien. Ndeko na ngai Fifi a confirmé biso awa ke nzela wana dans 2 ou 3 heures ditoza na dilolo mais mawa Fifi a embellir moi muke kaka ville ya Kolwezi. Donc ba mucha chakuna ba sando waza elo côté. Mais olandaka maman Adèle te. Alela mai na misu notre princesse. Tolbi mbongo yo koti saka. Voilà ba izala boye. Mera lela. Maintenant soki maman princesse ya province wana aleli siko bana. Ekozala nini? Et puis je me rappelle pour l'investigation à Moïse Soki Sandoa ezwa béton ezwa wana c'est grâce à l'implication à maman Adèle Kainda parce que akolele pa ya mokonzi ya mboka aéroport yango wana oyo muyeja tika tisiko ba memi tata mokonzi ba kende ko inauguré tisiko aéroport fonctionne kate et comme kokota tina poussière na Sandoa kuta aéroport eza zamba ndeko nanga mbongo oyo eza na kati ya Lualaba Lualaba ngaka zala peut-être na ba meilleur hôpital de la République. Mais aza kotonga balaxi projet balaxi biso ba projet ya ba centre ba projet wana ezali ezako sila ba projet wana ezali nazo biso soki ozui caméra na yo titi kuna ba lokutana okolela eza biloko ya internet réalité c'est autre chose na ba maquette
ba maquette wana ezalo ko 5 chantiers ndeko Kabila te oyo ba tcha ba métro etika la jamais koyate quand même félicitations à moko Antombolo Félix azana politique wana te ya ba maquette Félix azana politique et réalisation de ce côté là vraiment c'est ce que j'aime quand même le courage il y a mon amboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donc yozaï na yo contre la personne de Fifi Masuka te mais au côté menande lokuta na gestion bakosaki mokonzi ambo gestion chaotique na escroquerie oyo ba memi yango epa mokonzi amboka ba escroquer la présence c'est-à-dire Fifi a kosi mokonzi amboka talaboye mokubwa je fais ça excellence je fais ça réalité zéro tanana nous président abandi ko blancher ba loge parce qu'après ce qui est confiance soki Fifi Masuka asala ka musala malamu mbele chef de l'état linga kazwa ba point belé koleka Moïse Katumbi mais soki la cour a interprété article wana malamu candidature ya Masuka ikwei et bon soki ikwei te ndoko ba miliki conseil d'état soki ikwei te milikit etamboli na ministère de l'intérieur etamboli na conseil d'état etamboli na cour constitutionnelle donc wana tokolobela sisunini. Très bien, question amis téléspectateurs. À la Cour et au Conseil d'État. Voilà. Je pense que les élections, c'est confirmé pour le 29 avril. Moïse Mouité, Denis Kadimana, l'Axaï Binon, émission à lobby. Torozalawana. Et Toyipsaki na Bino Banso. La province, c'est Amo et Belé. Communication plus à Rossal effort. Surtout ville à Kinshasa. Et puis na ba province, c'est Ali. Nzengelege na Biso, Nzinganzinga. Tokopé sabino ba retransmission en direct parce que bientôt là une année mais to komipe monene to komipe na ninge bolandaka ba direct ya radio télévision nationale congolaise lobi bolanda qui a bisomoko communication plus télévision en direct depuis lancement et première pierre na mokonzi mboka na Kitambo et je crois que élection à ba gouverneur to relax sabino ainsi de suite. Voilà, to kanga parenthèse na dossier à Masuka. Message moko na balwa labe. Naba député provinciaux. Ndeko Moïse. Kaka priero na sali. Très bien. Interpeller ba député. Vous allez devant à venir. Il y a loi là-bas. Je m'excuse. Nakosenga bo hypothéquer loi là-bas. Très bien. Boteka loi la bate bopona bosala choix ya muntu ozana sens ya respect ya mibeko mikonzi. Très bien. Ngai na kopesa bino candidat ko voter ta. Très bien. Oza pena été. Nazana yete mais nga nazana besoin. Loi là-bas ezala na mutu ezala comment dirais-je dirigé par quelqu'un qui a le sens d'échanger quand même la province. Changer les choses. Très bien. Oyebi soki okoka ko respecter mi be côté. Ndenge moni Fifi Masuka. Ala moki na tongo. Projet, programme ya gouvernement na ye. Échanger ro aza kotonga ezalaki na katité. Ala moki na tongo banque kuyap débloquer autant sans trace. Même l'assemblée provinciale oyo uti ko kende. Baza ko situka so mutu bongo oko tracer ba so ndenge nini. Très bien. Donc Masuka doit partir à incompétente à haut niveau. Merci beaucoup. C'est Makanisia Baimboka. Je pense que plateau est à la libre. Naibisaka na ba compatriotes congolais nyoso bolanda rabiso. Ce n'est pas important ce qui Makanisia Baimboka sili bo accélérer ngai na téléphone. Au lieu de accélérer dans le téléphone, Moïse Mouabo il a ramdouté. Vous voyez même comment est-ce que bah opposant au bah mon gestion Félix Tshisekedi chaotique mais communication puis ça peut s'arabango micro. Pourquoi pas bino ba opposant dans cadre de union sacrée si vous pensez que Fifi Masuka article 198 il y a constitution na besoin robeta a été boya ko démontrer ndenge quoi lobia wape likambo ya o etali campagne chef de l'état Moïse Mouya kozonga wana te parce que campagne mombana lekisi yango na au Katanga et puis na moninga moko na palpe du bato babundela ki Félix Antoine Tshisekedi bato ba moya ki mayo nga moko na yebi nazana ba image na ba plateforme na ngabe ba image ezali boyebi yango bien banzela pe na tambola ki nazwaka avion te na gena nzela ya mituka pona tala réellement lo alaba. Merci.
On va finir, amis téléspectateurs, tous sur la masse lobby Itali Villa Kinshasa. Ndeko Jantiningo Bilambaka, lobby, nabenga yango surprise, nabakambia OVD, yakomona chef de l'État Félix Tshisekedi kokita. Kosa l'inspection ya ba travaux et kosa le mananzila wana yanguma. Est-ce que ba avancer ezali? Mais loko nga moko na yo kina pasi na mawa. Tangu bozwa kamanda ya l'État, yango Moïse ba bo fetaka te. Tango ba nommé o tango za élu ko fetaka te. Po na mona kilobi. Nga mona mituni ba kino bozo futa nde Kongo bila yangoyo. Na nyosa sa elibino. Ba nzembo ya mabe. Mokonzi mboka ba kokosa yo ainsi de suite. Nyoso to mona kilobi nde ko mona buti. Est-ce que ezali eloko moko te interpeller na ba o baza koya ketala na ngo bila za ko linga ko bima na porte ya Kinshasa. Oyebi eloko ebomi nde Kongo bila ezalaki trop bungai. Azaki trop sûr. Trop bungai nde ebomi nde Kongo bila. Ngobila comme abandaki ko fréquenter tata mokonzi ya ekolo akanisa kikete ki akomi ami à chef de l'État. Le chef n'a pas d'amis, ça il faut signaler. Le chef n'a pas d'amis. Très bien. Le chef azaka kana ba collaborateur. Oyo bazali ko ajouter un plus na gestion na ye. Très bien. Nde Kongo bila. Il faut yebisa biso vérité. Opération zéro trou ensemble avec OVD. Mosoloana ba justifier yango. Tumba Chikela auparavant na bandai ko sepela na ye parce que quand auparavant bandai ko kumisa ye na ba tribune na yo na ba plateau. To change ka histoire te na ba tribune na yo. Na bandai ko kumisa ye parce que il manifestait l'esprit du travail. Très bien. Nasuka comme na komi ko observer ba dérapage ya OVD. Na komi ko tuna OVD a ko sala musala malamu te pourquoi? Très bien. Na ko benga ye ya buleneti ke communicateur ya za ko benga po aya ko déranger ngai moi et pakolami. Moi chintu toza kunate. Tozali kunate yangwana nde bomoni na ko interpeller les communicateurs volontaires du chef de l'État ndenge biso tozali. Nous devons éviter ya ko benga kaba autorité pour ko pesa bango mbongo et ko kitisa biso valeur. Nous avons notre chef de l'État. Très bien. Il fera un effort de nous prendre en charge comme il se doit. Depuis mandat l'équipe a zumino en charge te. Bon la beaucoup tikate. Toko tikate, toko soutenir pas seulement pour l'argent. Parce que Azalaki na IDPS président IDPS. Très bien. Azalaki na nous chef de l'État te. Toza konyo comme to tambola makolo to ya kolanda discours na ye. Et les lois comme il a pouvoir, ça va changer quoi. Et ceux qui peuvent bosser le côté bolé la répéter. Tozo la pété. Tozo la pété yango wana nde nazali ko interpeller ba ndeko na biso mosusu. Très bien. Ndeko Tumba Chikele ya OVD. Azalaki pe surpris ne moko na ngobila. Na ministre ya infrastructure wana. Oyo ndeko na biso oyazana kombo Jisaro. Naza koloba ko banda na ngobila. OVD. Ministre wana. Chef de l'État bazonga lisusuté. Allez, bakende garage. Basali yomoni mokonzi mboka za ko chamisa piboy. C'est-à-dire donc ils ont l'accès à la communication le chef était en colère. En colère. Population peut koto akoloba ba. Talande ba komi kolante. Koto population nana mobiliser ki ba population. Non, eux-mêmes. So ministre bandi ko beta chef de l'État formal. Tandis que tata mokonzi auti na école. Yaba formal. Azalaki na kajosh. Azali na lobby okoko safachite na formal. Très bien. Ndo moni population bandi koloba miyibi ndeko nanga. Mosolo nyonso eke wapi. To ke la quand même mboko mawa. Toza peuple nini? Era wa ba CV ba musuba okolana na ba cimetière pour que ba nommer bango. Ça ce n'est pas. Ngai na yebisi yo caméra na yo kana mingi to koyoka ba doter bino satellite wana bo tourner mikolo na ba cimetière ko bandaka na ba 0 heure obana ka mitu kezokota wana ba kei ba komi ko
koluka pour que ba nommer bango mais ba nommer yo bache yo poudre olongi na ye kolong ye na motema kaka na zozo na ko papa na ko bomba mbongo ya liberté provisoire. Mais toi qui a quand même beaucoup mawande comme Moïse. Ça fait très mal ce que c'est que ça passe. Dans lobby na campagne chef de l'état zala qui seul na campagne na population ba fingaye te azala qui seul. Maintenant o eza deuxième mandat na ye pesuka bolingi lisuko ti na bairero wana nde omoni na créer structure wana club de jeunes tshisekedistes pour barrer banzela nyonso ya mutu nyonso zo ya na distraction pembe na mutata mokonzi tokotelemela ye tokobanda ba marche lokola bandeko na nga lushwa bana ba ya lusha babenga bango nini lusha voilà bandinga msa lusha voilà na courage na bango e pesa kanga vraiment kanisanga Adolphe Hitler e kanisanga Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndi bozo banda déjà lobby pour so banda mabina ya bukoko toko banda lobby toko permettre lisusu bato bafinga mokonzi te bango batinda kabana na bango na bapoto biso tozana pour défendre la vérité et tozali ko nyoko ama oya lisusu ko yiba na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo plus jamais fini la récréation. Très bien. Bafo, bachala. Mais est-ce que vous allez d'accord? Nande Congo Bilambaka. Ou Talisi Bisso via service à communication nae. Misala manso sali pour la ville province à Kinshasa. Que yo kinoa, nga kinoa to téléman na plateau à télévision na réseaux sociaux pour critiquer Gentini Ngo Bilambaka. Ndeko nanga. Nyonso asali biso quand même ingratitude iko permettre tata na tamo kito remercier. Motoye kolongola jekoko na mai na katia fleuve. Et aye kolongola ngobila plutôt na katia mai. Ngobila bandai ko nager c'est jekoko. Ngobila il fallait aye bisa jekoko merci. Salité foulou ba camion insécurité. C'est-à-dire de Congo bila abandaki kunaje azo kokate déjà mbala moko je kokche loboko mwana mai yaka kaka ngobila bimina kati ya mai ali abandi ko popolesco je koko marto c'est-à-dire de Congo bila a échoué ba effort nyonso baza ko la kisawana chef de l'état pourquoi aleka ki banzela wana nyonso wana to ville Kinshasa zaka kama parti wana ndeko nanga na minute oyo Kinshasa même bakiso ya malaria e bandi ko bunga na batifoyite pona salite toza na ebiso batu bazo obela pas possible net na minute oyo bangungi naza déjà na tifoyite OK na pharmacie bakiso na to ekangami o IGF akangi ba conteneur donc na ko senga pe na vie na nga lingeti lembisaka babiloko lokola bakisi babino les kaka DGDA qui tissa ba kisi biloko akolia na moment oyo bochango vraiment bon matisa vraiment ba douane wana te on est entre parenthèses tozoyi na mandeko na dossier andeko Gentini Ngobila est-ce que là-bas gouverneur wazo koluka koya wa Passa Nord ville moko déjà bien asphalté, ville moko déjà bien présentée, Kinshasa bopeto, to bande ko wana bakoya ko zwa likulu. Ndeko Gentini asambela makasi po nazomona molimo wa boloko. Mikolo pe ba prophétie zali hein. Ya nani susu? Ngobila. Non mon esprit ya boloko te. Fa asambela makasi. A justifier nanu mosolo nyonso na ko simbisa aninga simbisa tina Peter ka nani Nicolas Kazadi touche. Et ça y est, ministre du développement rural, Batouana, Bali Basimbisa, Nicolas Kazadi touche. Côté wana nga nazomona ngomwandingi bakosimisa Nicolas Kazadi touche na. Bangonde bakolo bamikanda na bangote en urgence. Pesa boy. C'est bangote. Mais comment? Bikoy. Eko pesa yo mosolo kaka bikoy. Eko kotisa yo lia vungule. Ola Très bien. Tozo appelé Nicolas Kazadi tout à l'heure. Tout l'année, on peut souffler moi mon ami le spectateur. N'engaza kolobela dossier. Dossier à balampad.
Ndeko Nicolas lobi na yebisi ye. Ngai pe naza na société mo kute za na place ça. Ezalaka pri autant te. Wana te wana c'est le gouverneur pas Moïse. Oyo wana eza yango te. Ah. Pression oyo Nicolas Kazadi azwaka lobi en tout cas. Viens batazola la te. Mboko oyo. So yo ki kote oyo ne ngobila pa afandi. Alobi na 3500. Si le 3500 na zuka 185. Nani akokosa na mboko oyo nzambe na ngai. 185 oka bacheli bana elengesa. Si le 3500. Réalisation pesa biso na ndeko Peter ndeko Nicolas Kazadi. Voilà, ministre de Finance to kaye moi moke et bongo tozonga tobeta moi moke mathématically ba ministre bazonga te na primaire ndeko Vital Kamerhe ba priorité de priorité. Est-ce que faut ba que c'est la ba député mbongo to ba garder to ekita. Problème sous ces ngwana. C'est parti. Voilà. Lampadaire. On me demande la même chose. Le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, m'écrit pour me demander de payer 2900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4900. Parce que moi, je regarde directement les prix, je me fais une idée globale. Je vois 4900 par lampadaire. Je lui dis non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit pourquoi. Je lui dis, mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent $1500. Chez un fournisseur de la place ici qui s'appelle Modern Construct. $1500 qui livre dans tout le pays. Et on ajoute $120 seulement pour l'installation. Alors, comment je vais payer à 4 000? Il me dit, ce n'est pas les mêmes lampadaires. Je dis, je veux bien, mais même si on n'a pas besoin de Rolls-Royce de lampadaires ici, on a besoin de simples lampadaires. Il me dit, non, mais le marché est déjà passé et tout, il a déjà passé commande, tout ça en France, donc il faut payer. Et il fait son lobbying en disant que c'est pour lutter contre les koulouna, etc., etc., et tout, et tout. Et finalement, j'ai dit, bon, comme c'est un gros montant et que je ne suis pas convaincu, j'appelle en premier l'inspecteur général des finances. Je lui dis, voilà, on me fait pression ici pour payer ces histoires de lampadaires dans le cadre de la lutte anti-koulouna, tout ça. Je vais payer, mais je vous demande de faire le suivi de ce paiement. Et j'ouvre un compte qui s'appelle Hôtel de Ville bar investissement, dans lequel on loge l'argent. Qui a la signature de ce compte? L'Hôtel de Ville. Pas moi, l'Hôtel de Ville. Et je dis que seulement 30% de l'argent peut être donné aux prestataires pour les travaux locaux. 70%, ça ne peut être payé que directement aux fournisseurs étrangers. Tout ça pourquoi? Parce que je sais que quand on paye par lettre de crédit aux fournisseurs étrangers, on sécurise le paiement. La banque ne peut payer que ce qui est réellement dans la commande, c'est-à-dire ce qui est dans le contrat. Parce qu'on peut vous présenter des lampadaires très chers et au moment du paiement, on paye des moins chers. Alors avec une lettre de crédit, je sécurise, comme ça je sais que la banque ne pourra payer que les lampadaires qui sont décrits dans le contrat. C'était exprès, j'ai fait ça exprès justement pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible. Et c'est ce qui s'est passé. L'hôtel de ville, le gouverneur Ngobila a signé un ordre de mission, il a envoyé une équipe, son ministre provincial et une équipe, pour aller même visiter l'usine qui fabriquait tout ça. J'étais au courant de rien, je viens de voir ça maintenant dans le dossier, qu'il avait envoyé une équipe même pour vérifier tout ça. J'entends un journaliste qui est quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça, habillé en soutane, les mains levées, que moi, je ne suis... il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Le ministre a lui-même décidé d'acheter et puis de mettre ça sur le dos de l'hôtel de ville. Mais moi, je dis, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le gouverneur est là. Je lui ai même parlé ce matin pour lui dire, je suis désolé, c'est pas correct ce qui s'est passé. Moi, c'est pas mon dossier. C'est à vous de vous justifier de votre marché. Et donc, s'il y a une justification à faire sur le marché, c'est l'hôtel de ville. C'est l'hôtel de ville et c'est... Voilà, monsieur le ministre, je crois que... Très bien. Je crois que, amis téléspectateurs, vous allez comprendre que Moïse Mouy n'a rien à voir avec le gouverneur sortant, ni le ministre sortant de la Finance, gouverneur sortant de la ville de Kinshasa, ministre sortant de la Finance, ni l'IGF, qui est les partenaires privilégiés, et ma kanisia baimbo la communication plus, ni l'IGF, dans le baka yozo kanisa, c'est quand on a battu la partenaire privilégié, il pas si vous êtes partenaire, on a pas si mbote, monsieur Kangabango. Très bien. Bokine balobia, bakena ipe komona monsieur Kangabango, landela ta papa. Pour ba ebi, soyo za na sima. Mutako banga mwa mingi. Mais pourquoi il y avait deux pressions? Pression ngo wana, pour pesa biso ka ko pesa biso na comment on appelle? Awa soki elengesa.
Ah, Mbokoyo. La ministre boza kokota. Yango nga na kolobela ndeko Vital Kamerhe. Ndenge bazongisi yo déjà na union sacrée. Na primaire wana. Papa, oye ko ya turo, oye ka nungu. To mesana ki na parlement na bobengisi ministre akolenga. Oye ka ministre akosenga 72 heures, 48 heures pour abongisa ba note technique déjà. Ndeko Vital Kamerhe ata koboza ya union sacrée. Oyo ki ba révélation ya boye papa. Il faut aya. Ngobila Mupanzi, Nicolas Kazadi Mupanzi, ba député, bo beta bango biloko na peuple congolais landango en direct. Oh pali na mbeba koi sur place. Très bien, je pense que ça là et le remoko ya kosaka mais je pense que ba ministre azuka ko ya misu ba komuntu ko banga déjà. Na komona Vital Kamerhe place azui, misu ba komuntu ko renoncer. Au mona ministre ba nommer na parti lobi, moi je désiste, na sunga parti. Pour na ebi Vital Kamerhe bien. Très bien. Junior Mwanaboute, tokomi na suka, tolandi ai makanisa ba imbo ko komi aussi là. Olandi ndeko Nicolas Kazadi. Il était pression ya azwa kikaka. Apesi ata conseil, to so matin à 1500. Ndeko Moïse. Na yebisa ki ero moninga na lati sultani ya pembe. Elingi ko lakisa ke Nicolas Kazadi aza innocent. Très bien. Elingi ko lakisa ete ke ba ministre ya bongo. Oyo azali ko piéger lokuta pona ko protéger mosolo ya mboka. Très bien. Nde bato oyo tozana bango besoin. Ndeko sango Israël Mutombo. Oya c'est tout. Lelo lati lokola ye, lelo lati lokola ye. Na la yaye déjà eza na masumu, eza taché na lokuta na ba formol. Oya azali ko pesa na mokili mobimba na ko bebisa kombo ya Nicolas Kazadi. Nde na lati sultani oyo yayo ezali na yanga eza original nanu ebebi atali atana bichebechebe ya mutute. Même Nicolas Kazadi place azali ayebi ke mwana mobali on ayebi ke azalaka communicateur natikala jamais atako débourser ata $1 te. Très bien. Je le fais parce que azali ko protéger biso nyonso ba congolais. Bolandi explication. Soki Nicolas Kazadi azaki muyibi ndenge basa koloba ki a détourné mon sol. Est-ce qu'alinga ki a ça l'explication wana? Je ne pense pas. Moi, dans mon avis, je ne pense pas. Pour Israël, Mutombo, etikala ki mukia loba ki Nicolas Kazadi akimi na États-Unis. Po auti koya. Etikala ki muke. Pe prière na ye. Ezala ki bongo. Donc, ce kaka ndeko, moi santé ningana ki Nicolas Kazadi muke kaka. Bolinga boyo kati. Bosolo na politique. Eza lisusu bosolo na politique te. Et comme lokuta na politique. Tika ndeko afanda. Eko sa na ba révélation. Ba enquête ndeko ninga kota kana investigation na lobby tika ndeko afanda. Muto bengaki IGF c'est Nicolas Kazadi. Pona ko sala enquête. Très bien. Suivi pe lisusu. Alors voilà. Wana tangu. Maintenant ba communicateur oyo pe batushaka moi bichebechebe na IGF. Baza ko tirer sur le mensonge pour attaquer Nicolas Kazadi. Il faut réfléchir 1000 fois. Très bien. Basimbisa ndeko alingeti touchité. Très bien. Wana na ba communicateur. Wana ba communicateur o batushaka perdien mais pas ya alingeti. Ndeko nanga il y a quelque chose pesangata quelque na dossier kaka na dossier wana kaka. Te ba ministre nini il fallait bazonga ba reconduire bango. Ba ministre faut bazonga. Na sengi ngana bakyo bazonga te. Yo ba ministre ba kozonga te. Na ba obiso ba imboka tomoni ke soki akomi wana. Solution ko zwa. 5 kaka 5 na pesio 5. OK. O ba kozonga 5 o ba kozonga. Na sengi na tata Mokonzi. Na mama Judith. Mama Judith kucha Mupanzi. Décision de tata Mokonzi. Po ya ko yaka na proposition. Na sengi na chef de l'État. Très bien. Azwa moi d'envita. APC ministère de l'Intérieur. Ndeko, moi d'envita wana ba proposer qui est bichebechebe na lwala baboya. Les seuls politiciens qui ont présenté l'argent comme ça. Ndé ba ministre intérieur tout ça na bango besoin. Tout ça na besoin na ba coopéranté. Moi d'envita erozo talaye au mona une partie de Tchenchi Sekedi ou Amulumba lui. Très bien, deuxième Tokei. Deuxième Nicolas Kazadi. Pona ndenge azana rigueur na makambo ya finance. Azonga peka na finance. Azonga kana finance. Yo boy soki bat batalio. Troisième ministre des Affaires étrangères
Ah, Christophe Lutundula. Christophe Lutundula, c'est un papa sérieux. Sans détournement, sans makelele. Monsieur le Président de la République, kotika papa wanate, zoye, bon pese ba moyen pour que les ambassades respirent. L'affaire étrangère est respirée. Azalaka wana. Très bien. Il maîtrise l'agenda diplomatique. Yamitan. Et les secrets d'État. Yamine, pardon, Mita nous a 5. La quatrième. Quatrième. Oyazonga. Oyo ministre, il faut azonga ezali Jean-Pierre Mbemba. Bemba Gombo. Mbemba sa Mbemba kaka défense. Très bien. Mbemba zali na charisme. Mbemba zana bilobela mwanzate. Hein? Personnalité wana. Ezo ministère peso pesé na. Voilà. Voilà. Très bien. Sauf que na kosenga audience moko na Jean-Pierre Mbemba na PC ba stratégie. Oboyi na télévision. Na boyango. Très bien. Po ba infiltrer bazali pe to kanga bango. Merci. Cinquième to kei rapidement aussi. Cinquième. Oyazonga. Maman Nabiso. Ah oui. F Bazaïba. Batu na banda kutang ba Monica nga bakaitsa kina. Tunangani. Te sili. Yoka te oyo pesenga 5 te. Etikali moko. Oyo maîtriser portefeuille Maman Adèle. Tozali na 6 ministres. Chef de l'État, soko zongisi ba ministre wana. Très bien. Na ba ministre mususu yo, ba check cop na ba ministère. Yeba ki deuxième quinquennat e réussir. Très bien. Maman Adèle m'a prouvé l'intelligence, la sagesse et azana katia ko banga ko s'impliquer na bosoto. Merci. Quand vous les regardez, Aza servante de Dieu, donc chef de l'État, ba maman wana, il faut bazong. Oh manwaninoa. Hey! Merci. Oh, merci, merci. Ministre Abidje, a outi ko détourner mon solo. Nicolas Kazadi, na chef. Ministre Rafael Jacques Wana, akendaki na ba sac, ya ba billet, ya pembe. Tous en la télévision. Hein? Na lobby, na ministère ya budget ba yebi, magam na zolo, a détourner ki mon solo. Très bien. Makanisa Baimbo Kalelo et Silia mettent les spectateurs. Moïse Mbouya tuna ki mituna na e. Président ya club de jeunes Tshisekedistes Junior Monaboute pa pesa ki biano na e. Émission Lelo et Sili. Lobby, pesa nga casting à lobby. Aïe ndeko bondi, émission Lelo et Sili. Pesa nga casting à lobby s'il vous plaît. Lobby na Rosalana ndeko Jano Lopepe. A Rosalana Biswawa. Na Rosalana ndeko Daniel Kabea. UDPS a Rosalana Biswawa. Très bien. Na Rosalana ndeko Claude Ngoma a Rosalana Biswawa. Nouvelle-Élan. Na Rosalana ndeko Fierté Dinanga a Rosalana Biso et mokolo ya samedi ami téléspectateurs ils allaient face à face. Ba ça ina nzambe po nini ba ko fanda silence. Na Matali est de la République. Le pasteur Bali Bambi a Rosala face à face nan ndeko Moïse Mboui. Makanisa Baimboka. Émission Alléluia Sili. Au revoir.